Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okokutana nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okutana nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezala te. Bonjour très chers fidèles internautes, selon l'heure à laquelle dont vous nous suivez partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site cher à maman Rosette la fleur d'Hambourg. Pourquoi pas dire un très grand merci à Boss de Boss Gauthier Bellé, donc entreprise Bexicom LT de compagnie. Donc pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle l'homme. Donc Choco Bio, il y a Coventry, donc Eloge Mouya, il y a le tout-puissant prêtre, il contrôle les vents, les feux, les ciels et la terre. Donc Gauthier B, les boss, pourquoi pas Lydia Kapajika, mère chef, donc mère supérieure, donc moi c'est à Pembe, Lydia Kapajika que je salue, donc pourquoi pas aussi dire un très grand merci à celui qu'on appelle Paola Schengen, Kilo à Londres, moi c'est à Solo, je pense déjà que donc na plateau na biso bozomona donc René Abir votre journaliste international donc avec Nyamakor l'international donc Nyamakor Mokonzi donc wapi auti kokutana na maman accident avec impact na idéologie raté liwa donc vous comprendre que donc c'est parce que donc tu habite quoi tu solo là donc mon frère bonjour. Ouais, bonjour, on appelle internaute tout. On a vu que vous en attendez, on appelle ça bonjour, vous en appelle on appelle ça bonsoir. Bonjour, on appelle René Abir, René Béten appelle tout, on a parlé, ça dit que ça dit que anana. Aïe. Et alors, mon frère journaliste, Boni Santé Sikoyo. Ouais, Santé Kitoko. Ah, biko kende ko luka bachel. Ah, ouais. Na lubumba chezo la na bachel. Biso de toko mo makambo ko mama, msisto ki na bachel. Moi te kenabi ke osala la mami pas si fort na nebeli ke moi ne nya makoro za mama na star plus que star et puis boga ala kumamba le bati man oka miko na poto bazo déclarer nya makoro mandefu kitoko synthétique bien ai nala na biret nala na biret ah oui yango bomo na makambo ke ni d'abord on a remercier ya Pirongo mo El Picasso na ya William Mouchen le véritable code mondial bat basala ki pena ke bomo na nya makoro ya kin parce que na bungsa ki na billet na perdaki billet beti ba masolo basali ba déclaration makambutu na agence de voyage wana non batali ke kombanya makoro eza me bien eza obunga babite fo ba vimisa ma quelque chose pour ba nazonga ya Willy Mouchena ba vina ba Pirongo ba solo laki e bomoni ya makoro ai kokoma na kini be taxi na 6h30 c'est dans l'aéroport Karine Mokonzi la baronne comme be taxi maman na koti directement ti parler donc ya bomoni traitement et salimon te commis bien mais te tourner ce page de ma ramener que les habits les habits ça yo mettre yuri ba ku chapeau na yo na maître yuri on va se souvenir maître yuri te maître yuri za mutamakambu maître yuri za mutamakambu so on a ki makambo ya ki bongo se que maître yuri za mutamakambu champion na azale wa Tyson na biso RDC maître yuri
bomu yoka mikolo meta yoka pisi beti maman la chaise bima mikolo ngamoko donc mikolo nyama comme non sa promotion nzimbo na vous savez quand maman la chanson d'agent marketeur ya Yuri ngako nyama ko ngam non sa la meta Yuri masolo meta Yuri Kofi Ngombe donc yepena ah oui donc il n'y a encore les tonzo lokelo ko yango donc par rapport toujours à Makam. Donc, je dirais un très grand merci donc, à celui qu'on appelle Yawili Moucheni, le véritable code mondial, papa social, maman Sylvie Kabea. Donc, alors, il y a encore, baloba qui trop, balobi que non, bazofinga Karine Mokondi, binot boalane bozolo bate, bamarambe belé, comme une batu na batu, intervenir na bakana ba. Comment na ba malos, ba papa Tito, ba mamé Mili, banani tout ça. Ouais, ça mon aki bon ça parce que tout ça bien éduqué, vous comprenez, tout ça bien éduqué, tout finir n'importe qui te. Yemoro dans la baronne mami alobaki déjà mututé ameka ko répondre mutu na télé mututé pe ameka ko loba makambo ezanga mituna makolo yango monaki c'est pour cela ba biso banyama ko comprendre les gars arrêtez na ko loba makambo bete de mama déjà pekisinga mais na ndenge sengela ki vitesse sango bana ko kendeli tout ala ki pe soki pe tout ça pe na ba fanatique balinga biso tout monde ba fanatique ba défendre ba fanatique ba continuer ko défendre tisiko donc ndenge za be soko fingi soko fingi par exemple nyamakor olbi ke nyamakor boy et omona ka ezamabe donc ba ko lobela yo pe volume ba ko lobela yo pe mo ko mona ke makambe ko makamusus donc yango so mona ke luki makamla rena biri mo ba fanya rena biri ba ko sali ba ko défendre rena biri parce que yo siko o luka Karine Mokonzi pas problème pourquoi. Ok, merci beaucoup. Donc, Nyamakor, apparemment, vous voyagez à Kinzela, mon de Juvenal Kibala, donc qui est notre frère. Donc, Balobi, qui est notre Juvenal Kibala, Bobanen de Roki, ma beaucoup Tanzela, Afrique du Sud. Donc, maman a accident, donc, il y a Bessika Juvenal Tikalaki. Il y a Bessika Juvenal Tikalaki. Balobi de Yola Juvenal Bolibo, qui m'a beaucoup takotango, Baninuana, pour Bimaron, Bamo Afrique du Sud. Si bachopo sikoyo baba maman accident la ji papa mourir ya moura siko bando landa bino bolinge boki parce que Juvenal Kibala yo ebika na e batebele da ba kotisi ba photo dans les réseaux sociaux Juvenal Kibala oti ko kufa na sima ya accident yo bosala ki na e na nzela ya kokima po bokota nini kombo na ngoni Afrique du Sud donc yake na wa pesa biso na lisolon non ngai na voyage ki na Juvenal Kibala te sala parcours na été ngaza na parcours na nga na betaki tour na ninga ba Lubumbashi, Balikasi, ils ont invité Papa Massa nanga ba joueur, joueur ba invité ngai donc ils ont choboté organiser ba free d'ici dité ngene ko animer soirée à $2000. OK, merci beaucoup donc ndeko nanga Nyamakor kotala na ba fiyo baza ko bazo sala boulot na bango na bana basi o bayembaka kitoko makasi na ebité na minutes o ko féliciter le roi nani Claudia Bakissa. Ouais, Claudia Bakissa. Il vient à Claudia Bakissa. Souka soka zo imba Nyamakor ba cher de pour les télé ba pour les télé. Moi ça la musique. Donc il y a la sexy dans mon na Georges, a sexy dans voix. Merci beaucoup. Sora zo imba de gars alors Nyamakor par rapport toujours quand même à solo journaliste o ba oti ko boya bango na mikolo ba journaliste apparemment ma bala na ko bala na pe ba journaliste pe komi moi trop. Donc na habité boti ko boya batu donc na habité so kitango yo kenda ki Lubumbashi ba boyi batu te Vincent na mwasi na Mikeli bakabwani Julien Botalata la pe na mwasi na epe bakabwani donc mbala moko ake ko bala mwasi mususu donc to éviter donc kawana yozo mona ngondenge ni aboyi le côté mami mère Karine Mokonzi et la mona ngadi balo kutesi mona ngote là-bas parce que badali su baboya wa onga libal baboya ni ka bango na mtaboya ki mutu sko ba baboyi bango ndeti jine Botalata la moi sa boya kiti nani su moi sa boya tangi des personnes et bon mutu suna ten kombo ka ki ambiente ti bandela no non yo banga ko ba komba na tanga na ko mo na ki ambiente olobene. Merci beaucoup donc to sauter donc Nyamakor comment Vincent Vincent tu les et puis moi ça boy vedi bien que petit na mukana boy oh moi sina ya mona mukana boy neza kabili mtakala boy tata mobimba bongo keza moi ça mona mukende Vincent katla mbimba c'est que amelama amakaka mukolo tomboloko et bon yebie nani moi mukele kino bite bonga skum na nanga leke batu nyoso
Ah oui, tiens non audio yango donc vidéo yango ya maître Yuri. Tu canon bilo wa maître Yuri. Yango maître Yuri a sala musani. Il y a un boxeur, il y a un champion du monde, il y a un Tyson. Ah oui, ok, donc fidèles internautes na biso bolanda biso partout dans le monde, donc toujours au cas. Nini wana. J'ai là téléchargement, le connexion, c'est un kilo fort. Ok, donc merci beaucoup. Ok, topé ça va remerciement na biso donc na ba artiste OP basali boulot na bango kitoko. Dites-nous to couper ça remerciement. Attends. Sauf que héritier Watanabe le patron de la musique. Bon vraiment Nyamakor yo musala no ozo na internet ya ko boya rano kaka batu nyonso. Muto ngo takela nga ba artiste takela radets dadi. De bactis papa Hervé Gola la faire de Gola, j'ai des nuances. Ouais, ba sala ba boulot na bango ya bango wana, vous comprendre. C'est le bord mosu ya faire de Gola sala ki ya kanga biso pona sécurité YouTube. Donc wana libanga ya Karine Mokonzi. Mami, bangé bimi déjà yo mozo na mikolo. Donc lukela biso na no vidéo ya Yuri Kalenga. Langa lo ba mikolo Karine Mokonzi la baronne communi comme internet. Songo kota wona kota WhatsApp ya biri. Kota WhatsApp so na moi belle-sœur no mona mikili na WhatsApp bitete ko tino Karine Mokonzi. Zo comprendre makambo zo kenda bongo. Soko sali bongo te mabe. Da fo sala ra bongo. Dans la mito tous les pages, tous les sites. So titre Karine Mokonzi te site na o sa mpiaka. Ah oui, ok. Donc concernant fait na exakiro ba ma olo ba makamusu na TV mo lobi makamka na TV. Makamuni na lobi. Oyo lo baki wana solaki ba video. Mami walinga subongo te Wono beke ba puku bali affiche. Mami boya bi makamutu bolo ba. Te ba puku bali affiche memelinga malédiction na sécheresse. Imagine ta provision nanga na palais sili na lele pa ya Del Pirlo Mourinho Cristiano. Ba puku ngo bali akini le bana. Ba puku bali affiche ya. Bapuku bakoti na parler badama fiche donc c'est ça. Donc tout solo la marambo yango Nyamakor parce que nous attendons déjà vers la fin de ces belles grandes émissions donc voice vidéo yango yokani to yokani nante. OK, concernant une année à équipe nationale Nyamakor donc une année on a besoin de soutien, il y a batu ba soutenir biso tout ça batambongo ba logement ya ba Gotebele Paola Schengen ba maman Sylvie ba maman Sylvie Kabeya ba maman Chantal Mampouya ba Léo Mukuna, donc vraiment, donc on a évité quoi. Ah oui, une année à l'équipe nationale, les ana, tout le monde il faut à contribuer par naï. Soni nga ba star ozo monu ba Philippe na ba Rena Bire Sontaibo nga pe Nyamakor na sala mi pende. Donc bon on a mi pende bo sala ga mi pende le roi JB on a ba fatira. JB oza na mi pende mwindo bo. Ibogeza ka couleur di ka couleur do. Bo yoko titi na kati ko la pembe ala zapembe le roi Jael. Le roi Jael zapembe le roi Jael yo voilà. Ah Jael show ma concert de la catégorie Zapembe. Zapembe donc il ko suna na bakso c'est ça que il a une episode to fetango. Voilà. To fetango pe na photo louer salle moko danger. Voilà. Na bi genga Nyamakor tan soki nzamba sungi so meke na zula te no simza ta voiture na ngala simzo meke taxi mel ngolo ko bula te. To keto simza voiture pour na kaka une année équipe nationale. Donc photo fêter plus que anniversaire ya Karine Mokonzi. Waneza une année waneza une année équipe nationale to bengisa ba JB na ba wera ba koya to Kofi ba koya ba robeta bango nyonso so linga la baronne te o linga Nyamakor oya so linga birete o linga legachu oya donc ils appellent bon en fait donc to bengisa tout le monde ke ba to bengisa pena benemi na benemi na ba leki na biso pardon to bengisa ba leki na biso o ba landaka so ba mo to chelo ko ba sali ça peut nous contredire donc comment comprendre que bozara so ba adversaire te bon ba fan tala juba menaça zoro mabia la nanga na butu to vana na palais boy ba pechana ba Kardashian ba ya ne ba la varate solo ma pe kana tongo yo sa ba ke bango bana bandala solo ma pe eze ouais bana bandal sko baza bana bandal na bana bandal ba Kardashian sko baza bana bandal bana bandal ba ça so comprendre wana ba bisu ba bana bandal so ina miami ngumni na kaka kitambo ba Nyamakor bana kitambo so do Philippe ndake sauter le pang ba payer la nganga moko à place na la résidence nanga donc bête loko étage zo mata tout ça dans la chantier à la résidence voilà surtout côté na kati au monde dama comme tout ce qui malembe dans la résidence nanga dans GDG na futa ba maso zo mabia la bi chantier c'est zo rapesa ngambonga zongo malingi na été donc ah oui t'inquiète donc une année na biso voilà rapidement il y a Pirongo mo El Picasso faut contribuer
Tony les Princes faut contribuer na Mama Chituka héros national Just Ambola. Mama Chituka héros national donc je salue motema yave nanga Tony les Princes. Faut contribuer na une année pourquoi pas Adel Joko Bagou danze motema mama wale fâcher Mama Claudine Papemousse Liambo Belot Mbonga Chigida faut contribuer belengezanga lipasa faut contribuer par na bino na une année équipe nationale. Ya choisi Matata ya Willy Mosheni contribution ya une année équipe nationale pesa maboka Nyamakor. Tena maboko a René Abira. Yo bola raso la timanete comme série yo série terre pas besoin de Simba merci beaucoup. Elle aura des monga ba soda sigo ba pesi généralement simple Simba quoi oh ça va mina kuya mona mushukuru balula owe donc merci beaucoup donc nous sommes déjà à la fin de ces belles grandes émissions donc René Abira en mode délire avec donc avec Ndegonangai donc Nyamakor veut dire que peut se dédicace rapidement donc pour te chiter tout dans le chantier ouais ba dédicace na pesi kaka venangai Willy Moucheni, le véritable code d'amboka social, sans oublier, il a choisi Matata Balado, le boss Kasséré, qui a toujours Kasséré, qui est bango, boss Kasséré, qui est le millionnaire, Moutambongo, Moutosa la tournée au Kabambongo. Abi Karine, 20 équipes nationales complètes, dans ce que foot à Bino. Dans le but que nous avons salaire, il a choisi Matata, toujours qui va salaire à Nabiso, on va foutre un $450. $50, il y a un panza qui va passer à la porte. Donc nous vivons bien à l'aise, na bon ça moi 4 makola mutu kapo pinezo mbuyenga fort. Ba dédicace nanga na continuer ngosusu na ya Pirongo El Picasso sans oublier Tony les Princes. Just Ambo Maître Wazanzamba judo comprendre si bina judo na kitambo na Belgique marambutu na monde ye wana Maître Blaise Bayoka le Kofi Ngombe le sous boxeur le frère de Yuri. Maître Blaise Bayoka champion du Kofi Ngombe ba venanga balinganga makasi et sans oublier encore Christian Lema na poussani yote Adel Joko Bagou danze elengezanga lipasa mona Londres solo na bike tour ndobetaki tour tango rozonga na rosepele ya tour. Merci beaucoup donc c'était la Nyamakor donc journaliste solo donc bomona ke par-ci par-là na ba page nga faut tira nga star na regarder pas journaliste na nga star donc comment déjà star ya problème té donc je m'en fous l'équipe ba vetu ba yemba ba auto ba yemba ba podium ba simba ba mikona l'équipe bango tango nga litine wera ah Nyamakor yuli ke no himba na leki na himba te na leki bango na star so comprendre star normalement la star munene na mboka yibanga no mambote bango kutu baka na dossier na nga funa funda bango ba betanga ba mina sanga ba manga banga na tolo funa funda bango yeba bango te masikeso na mbolo bongo yotala ka TV te baka na poso ba zinde ti maître mo ateli mana porte ba tindeli osuka na onde ngapena na ba maître Gege ba maître Blaise Bayoka ba likofi ngombe ba Chicago 320 bazali ozo comprendre donc GDG tanga na metana na bunda na ba maître ba tozotanga na ozaka na banda na to bunda na so ba beta nga matraki tembele ngana beta maître na ba maître na ba inabs merci beaucoup donc un très grand merci à Paola Schengen et Kula Londres Gotebe les boss des boss donc Kishinga Pemba le roi des Kanfoufou pourquoi pas dire un très grand merci et Lojemouya le tout puissant le patron très puissant AG Fafa Longa donc maman Sylvie Kabé Royal Kinalele et la famille Tepakit. On se retrouve à la prochaine numéro. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo, émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,